Ali. Ada Soutouka Boamoni Moutoumorobo. Je l'appellerai femme. Ève, qui veut dire la mère de tous les êtres vivants. Asoutuka Bonga Ebati. Nenge Moko Isaac Epe, Avana Nae, Masolo Nae Bangote, Abraham Abeti Kopi Nae. Liba la Kopi Zara Mabeti. Ah, donc, Watolo Belake, Ye Moro Yeme, Kolonzamba Beta Kop. Liba la Kopi Ezama Beti. Ono, Lingela Mwasiwana, Mama Sarabeti Langa Matiwana. Donc, est-ce que vous avez retomber? Tolo Bamamba Bible, Nenge Salaminam. Christianisme, ma balle les autres à la ébélité na christianisme. D'abord, il y a mona mateya ya mariage. Ba pasteur bate ya ngokaka souvent. Mukolo oyo bale salamaka. Mukolo bale salama bat baye kolanda mateya note pasteur. Bat baye otala mbana mweza docteur Patrick Béni du ciel le prophète bikisi. Ola tandeni azelo ndenge nini. Moi sine oza ndenge nini. Abala nani. Moi si oza mukuse molai to oza ndenge nini. Nini coutume et koko changer pe makamute ani kindoke kongo bimati libanda bwe poisa pesa biso munduki na muta otire munduki pe azate mais bo sengi ka munduki si les plans spirituels les a de surveillance il est bible bible nzambe za les maîtres des temps et des circonstances. Donc makamukeno o libala mwasi azala leki ubale azamukolo eza biblique okoza leki tal to mon président Macron ana ajini bon mwasi na ana ajini e banda na bible tala ba pasteur bote ya bible bien botanga ka bible bien na église na biso église de réveil christianisme to perdre mabala fornication adultère bondumba pité zo sama makas parce que ba pasteur ba limita makamwa libala. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez un la chaîne mon corps. Saratora TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratora TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Mbote na balandi nyonso ya Saratora TV boye imalamu na émission na biso ya analysons tous ensemble oyo bongo to analysa kelongo na Dr Patrick Béni du ciel prophète mobikisi na ye tokolobela grand thème oyo ezali bongo combat spirituel. Combat spirituel eza na vie ya batu nyonso, ozala président, ozala major, ozala général,
ozala député, ozala journaliste, ozala pasteur, biso nyonso toza na kati ya combat spirituel. Alors na kati ya combat spirituel, Dr Patrick akolobela 4 points. Toza na combat de futur o déjà tolobela ki yo mutotala ki angote kota na chaîne totala na se hormone lien ya combat de futur ezali olandi combat de futur et lelo tokolobela combat de mariage. Après combat de mariage toza na combat de naissance ya suka nde sika ba via bato simba maka place o bato ba monaka lokwa to comment pratiquer magie. Combat des étoiles wana na yebi ke mutu nyonso to akoluka yami yeba étoile nanga ekosonga ndenge nini bayebaka ndenge nini soki étoile ekenda kaka na émission na biso analysons tous ensemble. Voilà, sans plus tarder, je dis un grand merci à Papa Diego Milito, un grand merci pe na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, J Magic Adassa. Un grand merci à maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci à toi. Un grand merci à Jenny Beta Industriel, moi si à Pembe. Un grand merci à maman Amelia Mweba, la privado ya Orlando Domingos. Un grand merci à président Charles Tamboué. Pourquoi pas na Debo Dishab. Un grand merci à Clara Fikiaou, Sol Mbemba, Ozia Massamba, Makia Lakumba, Rose Bonga, maman 4R. Un grand merci à Bino, vraiment nana bafana na bosaniote. Et un grand merci à Bande Konyos, tout besoin na ba commentaire. Na moni président bébé, un grand merci na yo. Un grand merci la présidente maman Nathalie. Un grand merci pe na Ndekonabiso nani. Un grand merci na Ndekonabiso Eliezer Kanou. Un grand merci na Sarah Abouele. Un grand merci pe na Edwige Kalala, Pamela Kabeya, Papa Eddie MK, Dalia Onyema. Un grand merci à toi. Voilà Montréal, ceux qui vraiment osent même langage nanga balobi ars derrière la caméra. Ars naebi ge image au P Koti. Naïba, et P Koti, P. Est-ce que Pesa? Donc voilà, sans plus tarder, Montréal, Fungwe Labso, vraiment plateau, na yamba invité nanga. Là, j'ai dit bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Sarato, la grande esprit, première dame, Zambia Pamola yo, Apamola, Papa Diego, Apamola Bano Nyonso, Apamola entreprise na yo. Amen. Nzambe Apamola futur na yo. Amen. Apamola pe accès au hasard derrière la caméra. Amen. Nzambe atomola jeune garçon ou na mona azara humble. Apamola pe ba ko ba Holanda biso. Ba abonné, ba fan na nyonso tout. Na mona ki maman moko benga, maman Micheline. Alobi yebisa Saratola. Ma Micheline na France, message n'est commis. Ok. Yebisa Saratola landate, ba mafinga, ba matongyo bazotonga ye. Ok. Ba bloko bazosa na YouTube. Amona ndengo lela ki saki pasi, avec so commis. Yebisa Saratola, yebisa epenza. Na comme si message na. Merci beaucoup maman Micheline, merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup maman. Donc voilà docteur Patrick, bonne santé. Santé ça bien, nazara na préparatif. Il y a 50 jours de prière. Dans la deuxième semaine, il y a mois, il y a avril, Tozokota. Deuxième semaine, les 50 jours, il y a prière. Et Zobanda, nous tous en préparatif. Parce que thème n'est destruction et construction des hôtels. Batunion, surtout dans le destruction des hôtels, destruction des mauvaises alliances, destruction des destructions. Mais bataille à construction. Sur le BBC, il faut que tu le problème, c'est que nous ne pas baby saka. Mais bat patonga raté et l'île bosso a prophète abal ayaki atongi hôtel où ezalaki ya kopanzana atiba mabaya bakoni atima banga asengboya na mai atie nyama hôtel tango ebongi abeli nzambe moto ekiti ya wana 50 jours ya prière ezali terrible soki ozana temps ya kolia liaka sikoyo melaka lia ba fruits lia ba légumes pour ouvrir force parce que pendant 50 jours ils ont le colonne accélération ce qui accélération moto qui quitte vitesse il faut mbang moto ezala toujours n'engi besoin que le feu continue à briller dans les temples donc il y a un programme dans les abonnés. Merci beaucoup docteur Patrick, merci pe na bande konyos tout Rolanda biso bo partager les biso émission boche la biso ba like et rosa mala momingi. Docteur Patrick lelo tokoti na grand thème na biso mususu combat des mariages. Merci beaucoup. Définition à combat des mariages. Combat des mariages vie à moto et des mariages.
moni na Genèse chapitre 1 verset 27 moi sina mobali bakila bango le même jour au même moment biloko ezaka mobali alali baye kobimisa mokuwa eza nsima mais nzambe akila déjà moi sina mobali na même heure même moment. Genèse chapitre 1 verset 27 Dieu créa l'homme et la femme à son image asali bango nzela moko moi sina mobali bazaka yaya te leki te makambo mariage eza makambo moko matata mingi oyo bato bakomprenaka te tokolobela nayebi te fe ozala na bik déjà pour onotifie libala ya mambo age ba age ya mambo ya libala est-ce que mwasi faza mokolo mobali to mobali faza mokolo mwasi mariage okeno est-ce que mwasi akobala mpe mobali akobala mwasi mariage ekosalama ndenge nini mobali aza na poto mwasi aza na afrique ya compatibilité ekozala biloko nyonso to wana nde tokolobela na kati ya mariage tokolobela makambo ya dot tokolobela makambo ya dot il faut pesama ou bien pesama te tokolobela makambo ya babague il faut kolata babague tokolata babague te tokolobela makambo ya bacérémonie est-ce que mariage religieux ezalaka to ezalaka te tokolobela makambo ya mariage ya l'état ou mariage civil eza na bible to eza na bible te tokolobela biloko ebele balibala yaka tofanda est-ce que ndenge eza boye ozwi mwana mwasi ya bato obotisi yo tie ezemi bovanda esika moko après olobo te okomi libabe ndenge eza boye zonga makambo na ngai ezosimba te prie ezosimba te zonga osuvai na mwana bato oboti ye bongisa bala ye makambo kozongisa eza te oh non il faut ozonga epai na bino ekobo olingi okotisa mwasi mosusu tika baje wana donc eza makambo ebele oyo tokolobela comment mariage esalama euta wapi. Donc c'est un peu ça. Alors définition mariage non lobinanga. Mariage c'est institution divine. Nzambe yemoko après kokela banyama. Akeli bangona mibale. Déjà avec esprit de mariage. Pour mariage abateza na banyama. Ezali banyama musu baza fidèle lokola pigeon. Pigeon akozaka na mwasi ka wana oya yiwana. Oui. Ceux qui mwasi na kufa obala souté. Pigeon abotaka bana mibale ya mwasi na mobali. Banyama mso wana ba lion bazaka mwasi na mobali milimo be publicité wana to tchonke pa na bamboa mais oui mais banyama mso bazaka fidèle ba gorille de montagne wana ba chimpanzé ezamna famille oui que non mais c'est tel azana mwasi tel alors mariage pas banyama ezalaka déjà ndito mona que non na arche de Noé tant Noé azokotisa banyama banokota mibale c'est déjà les mariages tant nous avons ça qui bang et nous avons ça qui nous qui ressortent bazapé na pouvoir ya se multiplier donc il faut pas bota stérilité et zarater na ngamba. Alors et comme on attend batu Bible dit que non Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui au monde nous avons besoin que la lumière soit et la lumière fut mais tant que comme pour ça la moisi nous avons besoin de l'habiter à l'ouanate. À lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Comme fitire bandioana. Nako salaka. Pour na mobile, moi, c'est un sali projet. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 27, si le plan spirituel, nous avons ça qui est libre déjà. Moi, c'est un mobile. On a un programme ensemble. Et qu'est-ce que nous avons mené à Bimisa? Moi aussi. Et Bible dit que notre Dieu endormit l'homme. Alors, ici, mobile, il prit l'une de ses côtes. Il enferma à Kangi. Tout le mobali azui mokuwa asali mwasi tant mobali alamuki mobali agangi alors voici cette fois-ci j'ai vu l'os de mes os chair de ma chair ceux qui n'ont pas la yo maman sara na mona mikuwa na mona mikuwa te na mona mesu mais mobali agangi lui voici cette fois-ci j'ai vu l'os donc na kati ya mwasi mobali ninga monaki amoni d'abord spiritualité ya mwasi. Pour lui, il y a une définition de mariage. À mon que moi, c'est Azelo qui pas mbatté. Azelo qui sakanaté. Aza rido anda côté moi, ça a mokoua. Aza force. Aza ma casse. J'ai vu cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'ibala loko est institution divine. L'ibala est au salama ndenge nini. L'ibala est au kendela ndenge nini. Banani obako kobalana et puis na ba circonstances nini na ba moment nini na âge nini. Bible zo ba keno et votre regard c'est votre père Abraham bino bana Israël o botai la Abraham wana na Esaïe prophète Esaïe mutazol babum
Abraham makamusama kindengeni. Isaac a comme un âge il y a 40 ans. Abraham a atteint l'intendant le plus ancien. Isaac Eliezer. Là, je dis au pasteur, au Balbaïkeno, Isaac Eliezer, ce n'est pas Eliezer, c'est les commentateurs bibliques qui en ont commenté. C'est l'intendant le plus ancien. Alors, ce que lingi moi mituna obenga na expliquer makambo na ndeba pasteur batiaka non Abraham atindaki Eliezer, Isaac Eliezer. Alors, atindi l'intendant le plus ancien akende ko balela mwana na ye. Au moins que Isaac ako linga moi cité. Isaac ako pesa dot té. Isaac avandaki na ndako. Abraham ndi azubi loko nyonso tout au balela Isaac mwasi. Siko l'Éternel le plus ancien accueilli na famille ya Abraham. Alors, question monsieur ezali liba la paix na tango kala, il faut ezaka na kati ba famille. Ande oya ba famille te pour Abraham ya biboy. Kende na famille ya tata nanga po ayebaki. Makamni bando sama rencontrer wana na ba famille mususu atuye ko simba te. Na famille ya papa nanga kendo balelila ngai mwasi. Nde Eliezer tango akekuna Eliezer na inspiration na ye. Nde mutu na ba biloko ya ba bracelet. Nde Eliezer na biloko ya ba anoko latsa ba lopete. Mais libala en réalité ezaka makambo ya cop. Cop. Libala cop po Adam atika kulinga FT. Nzambe ne mutu abeta i cop wana. Adam lali na ye. Donc nzambe muta coopéra. Nzambe mutu akopera. Adam yebaki ne makambo te. Docteur moni ba biloko oyo. Ndo monaka place to telemaka na yo na babone na biso balanda biso. Ah tozo ça analyser tous ensemble. Docteur Patrick tika boko. Adam ayeba ne makambo te. Avant na neka bongo pe akipaka na ete. Nzambe ne mutu abi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe ne mutu a constaté. L'homme à cause de je lui ferai. Il n'est semblable à lui. Nzambe a sa projet ibisa adante. Donc nzambe mo a créé a cop na eba. Ada lali. Ada surtout kaka bo moni mutu moko boy. Oh, je l'appellerai femme. Ève qui veut dire la mère de tous les êtres vivants. A surtout kaka bongo ebati. Ndenge moko Isaac pe avana na ye masolo na ye bangote. Abraham abeti cop na ye. Liba la cop ezaka mabeti. Ah, donc, awa tolobela ke ye moko ye me ikolo nzamba beta cop. Liba la cop eza mabeti. Ono lingelanga mwasi wana. Mama Sarah betelanga mati wana. Donc, est-ce que zo baba retomber? Te tolo ba mambo ya Bible ndenge salami nanu. Liba la cop ya mabeti. Tozolo ba no makambo ya Bible nanu awa. Babi eyevo au moins na loba bien. Na zo salama sekité. Je pèse bien mes mots. Landa kama loba oy na loba ki liboso et puis au moins na suite d'idées. Na lobi bien. Esaïe prophète alubi boy na bana Israël. Et votre regard c'est votre père Abraham bino. Botala ndenge papa no Abraham azalaki mamuni asalaka. Ozomona. Ouais. Alors tango Abraham akikubaila Isaac Pekop. Voilà, nous sommes de retour sur notre deuxième plateau. Bon, excusez biso pour un changement ya ba plateau na ya image parce que to uti na kati lotili ke tungisi biso na mboka Congo Kinshasa nde to bimi na biso libanda et puis to moni nature ya kitoko makasi yango to ko continuer les bino émission na ninga libanda. Donc voilà docteur Patrick obanda ko kende na biso na nzela ya définition kaka ya mariage. Combat mariage. OK, na bande ko loba boyi. Mariage batwate ya yango penzate. Eza difficile. Au mona pasteur à côté à ma mariage kaka mukolo ya libala. Or mukolo ya libala bat baye na banko la maté ya wanati. Bat baye kotala mwasi wa ndenge nini, mobala wa ndenge nini, cérémonie le ndenge nini, ba kopesa na bisou, nini, bat bazo ganga zo mela zo me bazo zela bisou. So comme l'étape ya bisou bat basé. Donc tana ngwa acha lisolo ya bisou na kati. Biloko ya bisou les a bibliques, te. Na mariage ngane bika ke non na Romains chapitre 16 verset 16 Bible zo ba ke non saluez-vous par un saint baiser. Donc tout ça va ser na ba frère na église donc se saluer par un saint baiser. Romains 16 mais ma mariage que nous pesa na bise moi c'est là que ça mbal que no lingi tango la salopete na mosapi ozoloba ne koma lelo ba problème au moins que no moi ça tabi français te. Maya lo baladingale ya la te. Na éviter au moins que non chérie je pense à toi quand nous fûmes encore jeunes
tu étais là à mes côtés, je te voyais et il y avait des histoires qui s'est passées, je te rêvais. Après nous moi français au canapé donc à salignon surtout récitation ou soit que bête c'est mutema dans la koloba liboso micro za facilité bato be bakanga marape alors babiloko wana et salama et pas banane babiloko wana et salama mingi na catholique bato catholique ne ba ko installer babiloko mususu oyo eza biblique même pas ba installer yango et comme le rôle que non net ba messe des morts et ça l'a raté ba installer ba biloko wana alors nous sommes là pour nous critiquer mais pour nous réencadrer biloko mususu ezonga malamu et kende bien donc voilà quelque sorte au moins que nous batoko ba tea kamatanga comme maté à mariage na l'église te bater maté à liwate na l'église te ba ka côté na matanga ne bato babanga nzambe te depuis ba jeune ba se préparer te na mariage et souvent ba pasteur bazana na soni ya ko lo baba mo les placer les iota les points sur les i tanga eloko ne loko na komono pour mon ba jeune oyo bana oyo soki yo pasteur ozoka bango soni ozoboya ko yibisa mo ke no eloko oyo komona ngo boye ba omona ngo na téléphone na internet yozo sa no père ta pamba pa pasteur lobaka kasi yango wana ndeko na bino pasteur Denis Desi mikolo penza ya koti na sans tabou makasi omoni sans tabou na bêtise na buzoba eza makambo o eza kokokana te ozomona vérité eza na ndenge nango ya koloba na milieu nango na explication nango mais si tu commences à faire de n'importe quoi omoni bat botalaka ne bloko biso to lingate. Et puis, le prophète, en tout cas, va dans mikolo nan. Va dans batika nan. Mon équipe nationale. Toya ki koye banante. Oh makambo edingwe. Oh makambo ba pasteur tout ça. Prophète moko, prophète indika oyo, prophète ya makambo indika. Et yé batuni question ya makambo ya match akokite. Mais na 4 émissions, o elekaki liboso, halibi makambo kaza na saki wana. Otabilo ko teleza kata saki émission sur tourner bon yebisa biso to gagner to gagner te akanga maloba te donc avec les prophètes vraiment je vous respecte nanima ministère prophétique existe nango botika no ko ambrouiller biso ozo ambrouiller évangile makasi bo bebisi mitema batu bozo kisimitema batu voilà. Merci beaucoup docteur Patrick toza na katika ya combat de mariage na kata combat de mariage na kolinga mingi toye banano ne bandela libala ezara amitié. Après amitié, tout le monde a un copinage, pré-fiançailles, fiançailles, dot. Alors, tout le canon moi pour le bélamouké, Kambo Italie, bah amitié. Est-ce que na kata amitié peut combattre des mariages et zalaka? Est-ce que na kata copinage peut combattre zalaka? Ok, merci beaucoup. Moni, na kata amitié. C'est ça le problème du mariage. Ça commence à partir de cela. Au début, na bamboka. Ezaki na ba famille mususu omona famille telle na famille telle tellement bayoka na bien papa lobi ah moi na ngai yo il faut pas là na mwana ya papa mamweni parce que toyoka na bien na bamboke bando salma ndengo wana omona ba parents ba otala évolution ya bana wana kuna ya mwana mwasi ya famille wana basangisi bango po basala baba na ki amitié ozomona. Alors, biloko on les a rajoutés. Lelo na Kinshasa, na ma ville évolué. Et comment que non, moi ça je les cana beaucoup na fête, beaucoup na matanga, beaucoup na église, na ba circonstances moko boy. Mais na tango kala, amitié wana ba parents ni mtu wane ko bongisa yango. Moi na biso, il faut yoka na mwana wana ba niko sangisa bino ba no créer ba rencontre. Le quoi net moi ba balé ba danse pour beaucoup tana. Et les monsieur ma proposition ça qui peut moi parents à proposer famille wana que non ngana sepeli moi na biso abala moi na bino il y avait pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui Satan a côté na kata makambo oyo amitié oyo muto azo sala ezana ba amitié musu ba otindi la mutu déjà muto mabe muto misala mabe par exemple niti ba musicien au mona moi si moko akoko longwa kuna aye concert a une intention que nous ne savons pas à l'ingay. Ou bien, ministère va voyager avec Poto. Au moins, moi, ça, je tiens déjà à Binga, déjà, oh, on a un ténor.
nga déjà on a imbaki voix basse vocal on a ozwa moi mbali oyo donc eza amitié moko préparé na ndenge ya mabe mutu wana tam so les nga sa carrière ya musicien oyo tango azo ya na kati ya amitié wana eza déjà amitié moko sorcellerique et ba amitié à lelo et comme amitié moko problématique au moins que nous en a carrière no bien oza pasteur oza langa nzembo amitié wana tango ekoye pousse un peu mena yo tango so mutu wana za marié to mona ki yango ya mutu ya zawadi awa ozomona ayeko provoquer amitié moko na ndenge makama musique to sala featuring elongo featuring ya musique et comme featuring mususu donc amitié ezelo ko malamu mais Satan ayaka ko utiliser pe période wana ya amitié akotindo ba ami mabe pour ba baby sa destiné na yo bazipika étoile na yo ami musozo ya meza ami ennemi alors okomaki na mambo ya copinage copinage et pas na biso ba chrétien ton nimara copinage wanati mais est-ce eza mabe copinage selon les plans bibliques ou bien eza malamu sur le plan social na kati ya copinage ezala ke no mobali fois sangana nzoto na mwasi oyo ayeba mwasi oyo mwasi ayeba mobali parce que ba mituni à la rebelle au mona ke no mwasi azobanga mobali nga na obala tamu soazane lembele atele makate drapeau elala nango mobali pe azobanga pe tamu so mwasi oza pe na problème pe aoza mwasi mwaza na maladie ba bengi frigidité donc mobali azolinga découvrir mwasi azolinga découvrir nebiso na église to banga ka période wana période to mona ke no au moins mutu aza chantre akotia protocole zemi et problème écoute na kati église au moins que no mineur na mineur ba tienne ba zemi et ba complication parce que moni complication mingi ça là que non basi babuta na césarienne moi ça cause à monene mais ça na problème à bassin en réalité bassin ça ba masse de chair ils ont pas basité bassin ça ne partie à mikoa ils ont na kati ozomona moi c'est monsieur cause à monene bassin monene élargi mais na kati azamuke alors il faut causer là bassin ezala élargi pour moi ça soit complication ya kobota te biso ba pasteur to gérera biloko nyonso to wana na kati église nde bato ba comprendre te alors na mukili ba pesa mango privilège na étape ya copinage copinerie donc boye ba na bino au moins que non surtout na poto moi na 18 à 17 ans maman laisse-moi ça c'est le pays des droits c'est le pays des libertés des pays de liberté ça liberticide te on m'appelle maman vous les enfants d'Europe allez-y au moins que non moi na zo ke pas mbal na ye na ja 17 ans ake hausa mamnyoso kuna pe na ndako ba para mobali ba ko ça pe moi no batik ba on a chambre en tout cas que l'Éternel bénisse les Africains parce que biso ba africains toujours garder quand même ba valeur na biso et ça peut parfois ndenge mo na ba valeur ya Bible alors étape ya copinerie et copinage eza étape moko penza ya mabe pour na biso ba chrétien parce que toko tolérer te nga pasteur na tolérer biloko ndenge wana eza bien te alors biso tozaki surveiller et pas papa na biso molimo oza célibataire oza ndako papa molimo abimé na 0 heure na ine abimé lio akanga yo pour ba jeune musomo que nous aza musicien aza protocole au frère modérateur berger na ndako na ekuno mo que nous na 0 à côté à mwasi aza na mwasi alors papa molimo na biso no bimé biso à 0 heure ine abimé lio bon akanga yo lobi l'église suspension frère yeba ki lelo lobi azo suspension ndeni bakanga ki donc surveillance biso ba pasteur to aka veiller parce que période les période moko mabe oyo ba transmission ba maladie sexuellement transmissible oyo comment ki ndoki lelo ba infection lelo longo ba infection ya normal bo et comment ba infection ya kindoki pour provoquer stérilité voilà comment le mariage est combattu wana deuxième étape troisième étape na habité soko ba nini troisième étape est dot troisième étape dot au moni dot ndenge za boy c'est ça le début du combat encore ya monene ya mariage parce que oko remarquer mukolo ya dot o libale salam mobale yako tika biloko et na dot wana c'est que et ça les na près dot salamaki maintenant facture salamaki facture zo salama selon banani ba coutume oyo bango senga bangombe bambisi ba munduki bosa na moni bosenga makaya bosenga makasu ça sur 100 francs biloko na symbolique significatif et zo jouer rôle sur le plan spirituel alors au mona mukolo o ya remise ya biloko wana des familles à moi si yango famille mbali yango
on remarquer deux personnes tantôt na côté famille moi si tantôt na côté mbali au moins batu me ba yo kanate na kinzonzi ozo kanate na o ndenge nini on remarquer batu mi bali pe bakutana te na famille moi si na famille mbali ozo sepena o bazo yo kana kitoko bandoki boyo kana kitoko ndenge nini c'est que basi ba yeb déjà nde mukolo na échange de vie salamaka nde mukolo na stérilité kotaka nde mukolo na esprit de mort kotaka nde mukolo na femme de nuit mari de nuit ekotaka à partir à remise ya biloko ezala mobali muso aye kotika biloko mais atiki nyonso touté atika na nyongo nde problème ekotaka donc mukolo ya dot ezali mukolo oyo makambo ebele salamaka sur le plan spirituel nde mabala bato ebele ezwi ba problème bokena bino na libala mais tant bokutana ki ozaki na gêne yo mo mbongo ekoki tika ke noto sala makambo ya dot biloko oyo papa osombi munduki wana osombi sur le plan spirituel ezo représenter nini bino famille bosengi munduki bosa munduki wana nini pona nini coutume ekoko changer pe makambo te pona nini kindoke kongo bimati libanda bwe poisa pesa biso munduki na muta otire munduki pe azate mais bosengi ka munduki sur le plan spirituel les a de surveillance on va surveiller parce que munduki zawana pour la surveillance ba côté la bisoté nani à côté la binoté tant bosengi ba cigarette démon surtout nganga nyonso avant à ça la cérémonie amela la cigarette amela masanga damjani a 20 au bosenga wana mwinda kolema bosenga wana ono eza coutume mais maman moko yemba wa mama Chabani ayemba ki no coutume en Afrique ezaki ndoki toko peseka faute vraiment donc en majorité ezap na kindoki yangona bibe so ba keno que le mariage soit honoré de tous batuba honorer mariage parce que batu ba ka ko déshonorer mariage na forme wana nde bitu mi banda partie wana au moins que no muto apesi masanga wana bake ko utiliser ngona monde ya ténèbres alors bukolo ya dépôt ya biloko ya dot il faut biloko nyonso to eleka na contrôle spirituel papa lingo bala biloko no nyonso to benga mosakoli atoza musika toko kutana te benga biso papa na somelo ko tel na kobondela pona ngona sanctifier parce que la Bible dit tout est purifié tout est sanctifié par la prière et par la parole tout sanctifié pour les mukend mukolino bala benga ngai prophète mobikisi na sanctifier biloko no il faut na sanctifier biloko nyonso to wana parce que on ne sait jamais biloko na tango kende kuna famille wana ba sa nango nini pourquoi ba senga biloko wana et cérémonie ba senga ka ba nyama ya kotala tato ngombe tato taba tato soso or si le plan spirituel ba nyama za batu omoni bible zo baboy bato ba keneli felo ba benga bango bataba bato ba kenelo la ba benga ba pate si le plan spirituel David zo baboy l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est que David a dit nzambe aza berger ya zanani aza pate aza nyama alors tant ba senga ba nyama wana eza taba ba senga kande mutu mubimba Yesu nde ko mona que non plus tard tantôt famille moi si ba sali collaboration ba ko bon avec famille mobile soko tetembe na Michée chapitre 7 verset 5 ti na 7 tanga yango bible zol baboy ne te confie pas à un ami ne te fie pas à un intime même à la personne sur qui tu poses ta tête car les fils outrageront les pères et les belles mères outrageront les belles filles. Comment babokilo ba outrager ba nana bango e ba semeki. Vous comprenez? C'est que famille oyo et comme appelle un problème na famille tel ba ko outrager ça ko ça va tout soni na tous les domaines ba ko boma pe bato. Donc mukola mariage tant bo sali mariage. Cela veut dire beaucoup mais loko moko. Beaucoup ko pesa pe accès famille na ba boma pe bat na famille na bino. Ba ko boma pe ban tant bo pesa taba. Et ça na ba mariage forme mususu un mariage ça ma ming na intérieur. Au moins que notre famille oyo na famille oyo. Babi que notre sala alliance. Ba otangisa ba makila. Ba sali alliance
babi que notre boy famille na biso et que ne musika ko ba la famille mususu tous à la carte na kati ya contre oyo pour to battre la royaume na biso et tant ba ça ba cérémonie ba limite nos famille on a ibimaki ko ba battre mususu ba sala ka pacte na ona makila ko tangisa makila batangisa banyama toke pa bande na biso baluba pona tibao au moins ta pasteur à Bali mais moi si ne soit abimi pasteur soit zongi akufa et pas moi sur na soit zongi soit sangani tout na moi sur na pour une cérémonie tibao et salamaki et ça ma tibao monsieur ça maka volontaire monsieur c'est involontaire monsieur son bonne place ba bombi sosoté mais ba bomé là déjà soso yo ebité ozomona pourquoi ko senga banyama et ezalaka symbolique sur le plan spirituel ça joue alors makamo mariage tant tout le monde tape à dot ne problème et à kozala à partir ya wana au monde que non moi si pour ya mbala moko mobala sisi mamnyo tout bazo bisa mbali azawate azano na kisangani boka mbongo point est-ce que moi ça na mboka pourquoi bozongise na mboka bino bomona ka no eza normal boy mais biso to monaka makamunyo surtout spirituel to mona ngo ka malamu te parce que sur le plan spirituel tout geste compte tout mouvement compte tout mot compte moi sina ngai na bali makamunyo sili o azana mboka o azo poussa bakangi na quelque part pona nini o boki mongo ba poussier ba cérémonie nyo so yo boka mongo na ba cérémonie et sur le plan spirituel ça joue un grand rôle et place monsieur basara on te mona ba mindele ba simplifier makamwa pour ba yebike non ki ndoke za makasi na kata mambo libala oyo bali mwasi na yo ezango na bato beleti ezango na fête bato beleti pour moi que nous na fête na biso mariage ato ko makuna ba problème ya akuna bato babala ni ba sema na mnyoso mbala sisi mbongo mais ba ko bokela mwasi stérilité pour na nini famille abotata tamba okabula biloko na kata salle ba okipeka kota bo mama po mingi zake no famille basi nem tu balambaka tamba okabula ba otaka bande kwa basi kota papa ba konyonga biloko eko makuna te bakangi mabota kindoke koti wana pona biloko akolia o soso kwanga okosomba ngo salpe fit na ndako na osombi msuna soso sombi kwanga otie muziki pe ata ya onyo solingaka yo mo ndo bina na ndako mais komona muto ala te veste azo alikunya jalousie pona soso ya pamba kwanga oyo elala ki pe bala meka ngo vendredi yo ye samedi ozoli ngo samedi na butu dimanche okima kutu église et biloko akolala wana ndezu problème olake mwana bato mabe donc c'est compliqué avec les choses de d'autres Yamwana makamba d'autres il faut ezalaka préparer spirituellement parce qu'on ne sait jamais cette rencontre quels sont les esprits qui animent cette période là de d'autres au moins nakati ya d'autres mulima lukute yaka bako kosa yo ba peso moi mususu sur le plan spirituel OK tant ba que non moi ça zokota au moins na batini mbali babi fongola ye lamba balati moi sur le puta mbala fongola boy amoni moi mususu ah bat baganye ya yete si les plans spirituels les abongo talent de Jacob a voyagé que pas là-bas a commis pas là-bas bible zol baboy a bali moi sine à travers pendant 7 ans na butu papa là-bas à côté les moi c'est monsieur Souleya moi c'est ya linga kité muto à travers pendant 7 ans pour ba la Rachel ndenge ni Jacob yé ba peut moi si Léa au monate si le plan spirituel ba aveugle la kabatu na période ya d'autres que ba moi sur ba repesa me ba côté ici na mobile la carte na mari de nuit en carte femme de nuit en carte qui tu des en carte mutu so derrière yé au bali moi si mususu au bali moi so na tikala côté mususu Jacob bible so ba ke no na tongo ala muka asa sangani nzoto na Léa comme diana zembala moko bina filé ah oui mbala moko zemi mais asutu ki na tongo abi oh ngai na balaki oyo te papa oyo ekoloba abi awe pa na biso na coutume na biso leki jamais akobala liboso ya oza obligé ozwana nu yaya nde Jacob ayeki kosala une semaine nde baye kopesa ye Rachel ezalaka te na bible nde balobaka non nde bateyaka Jacob asaka 14 ans pour avoir basimi balwana te pour ça 20 ans par là-bas 6 ans à l'avance 7 ans à travailler ba conseiller après une semaine ba pesier moisi ayeko sa libala ya to fana libala ya nyongo
père na biso Jacob tant nzambe alobaka je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob abali bala ya nyongo. Seta ya nyongo ya yaka to fanda. Nazo yebisa yo ozana mwasi o tiazemi yaka to fanda fanse na ndako na yo ko benga na ete. Mukombo frère moka yelinga. Ono docteur. O docteur ninga za fornication. Na ngina bengana mwasi oyo pona nini na osambe na mo makambo esimba te na mo esimba te conscience nange komi ko tungisa ngai na omona ke no mwasi ne avandela nga boy na pesa mbongo te meto bote ba mibale na bengana yakende yo papa tika biloko wana tika ba je wana mulimo impédicité ozoli okende wapi ozoli nga obenga na mwasi akende wapi ozu déjà jeune fille za na mwasi wana oh ko benga na ete tika biso makambo lisumu oza déjà na ye bala ye bongisa nde nga pasteur na yebisa yo bala ye so bengani osali lisumu zana ye ba fornication maman Sarah na étape oyo na question oyo fornication te je m'assume je sais ce que je dis Jacob oui Jacob avandi na mwasi oyo après une semaine va pesier azo travailler sur une année 2 ans futa nyongo malem ko profiter te yo ya ko benga na mwasi wana so botisa déjà pour vendre pour moko loko si sambongo te o no mabonde na ngezo kende te tika biso biloko wana alors ozomona mukolo ya dot bakosi Jacob mukolo bato ebele bakosa bango mwasi na yo eza oyo za na ete ndiango ozomona ke no azobota te nous avons une complication parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur ndenge nini yo o trouve ka bonheur te donc c'est lui qui trouve une femme c'est que oluki tamuso kwe mabe na faux poule au moins que nous avons sinzo kaza mubali sur le plan spirituel za mubali parce que moi si okute na moi si il faut vivre na mubali échanger parce que moi c'est me maka bonheur tala na moi sozana est-ce que on me ma bonheur mama mitala est-ce que yo ozomi ma bonheur pa mubali wana ou bien ozomi malisuma libabe libakala botutu bokoso manganyanganya olozi pozomona donc eza na basi msuni ngwana okute na mamu bandolongwa musala mangani ni manganyanganya bolozi za lingala donc c'est compliqué basi msusu bazandi ngwana mama Sarah okute na ba problème or domaine mariage eza domaine moko matata eza domaine moko makasi voilà on a pour répondre na beta potuninga makamwa dot nzamba sunga yo merci docteur Patrick tozaka la carte domaine de mariage na réserver moi quelques questions là et bon siko ninge sala marake nde batu balobaka mobali faza aka mukola mwasi est-ce que ça peut biblique mobali quand faza mukola mwasi po balibale salama eza biblique te David na Abigail David ale mwa mukiti David na mona Saul na biboy tant David ayo kwesa Goliath David ale muke Goliath azaki ngambe roi Saul alubiboy mutu akoboma Goliath oyo mwana nga mwasi akoma mwasi naye aluka mutu yebeke nona kata guerre basoda bazaki ba mikolo asu David auta kuna ye David abomi Goliath siko maluba selo ba maki déjà David azwa mwasi wana mwasi azaki ngambe mukolo déjà David akoka ine wana mwasi naye et David azwa mwasi wana donc makamukeno olibala mwasi azala leki mobali aza mukolo eza biblique te okoza leki tal to mon président Macron ana ajinin bon mwasi naye ana ajinin et banda na Bible tala ba pasteur bote ya Bible bien botanga la Bible bien na église na biso église de réveil christianisme to perdre mama bala fornication adultère bondumba pité zo sama makas parce que ba pasteur ba limita makambo libala. Moi je suis docteur de la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu. Yango no manga émission analysons ensemble. Ah émission zarma c'est quitté. Je dis des choses qui sont vraies dans la parole de Dieu. Moi c'est Mibale Abigail. Azaki moi c'est Nabal. David abanoko kengela ba pate azaki na kati ya désert asungaki banani ba berger ya Nabal wana. Ba miyibi ba yaki pour ba menacer bango David azaki une équipe nae ba menacer bato wana a protéger ki. Siko David un jour atindi bato ni boke pa Nabal après ça biso pe blo rolia pour nazana bato belé. Nabal a dit qui est David, qui est cet homme là? Et Nabal a kokufa. Tangu
Nabal aloba bon David asilikaki alinga ko kende ko bomba ko incendier ndako Nabal ne moi sur Abigail moi c'est Maël ne moi na l'église nyonso comme groupe ya femme Abigail mama Abigail ezaki moi sur na habité mobile nanga ko sa boité atindi batu ba ko senga bolimi c'est pas David tangu Nabal wana kufi mama David a récupéré moi sur wana sikoyo tangu David abomi Goliath Saoul a montré que non Goliath a kufi beaucoup nzo continue toujours na vie à Saoul après ça David moi sine wana te azu moi sur na Michal abal c'est pas mbal mon parti plus tard tant David a commis ce roi n'âge à 30 ans pour David n'attend que bomaka Goliath ça na 13 ans moi m'ke 13 ans mineur kana mo kolo babal ça David na 13 ans mineur na mam kolo ndengwa moi na Saoul ta mbimba siko David tant comme n'âge à 30 ans a eu pouvoir Bible zoba que non ake ko récupérer moi sina ewana babi parti azolela moi si wana Michal na kolela azolanda ye na kolela donc David a récupéré moi sina ye alobi wapi moi sinanga o na ganyaka na sans prépice ya ba Philistin pour Saoul a ça David makambo abisi David kende na ngamba ba Philistin kende kata ba prépice ya ba Philistin David a kende aboma ba Philistin kata ba prépice bangenga ba posona mibali ebele pas Saoul pona moi si wana alotango comme na pouvoir bi moi sinanga na ganyaka ye na zwaka ye na kwesa Goliath na zwaka sa prépice ya Philistin siko yo zo moi sinanga yo parti abotola ki moi sinai donc libala ndenge za bo équipe aka agité d'ailleurs na lobeke no moi sinanga mbali nzamba sabango le même jour au même moment tant nzamba la lisipe mbali pour moi si et c'est plus qu'à 6e jour donc mbali basali le 6e jour moi c'est basali le 6e jour parce que le même moment le 6e jour donc mambo age qui parati ba pasteur botika ko bundisa makambo libala ono mubala za mukolo mubala msoko za mukolo mais azusa mamba buzuba frère moko yemba yango au moins muto za licencié mais na bolingo azusa makambo ya primérien muto pas za primérien mais azu jouer rôle normal ko le kana licencié bolingo za compliqué pasteur ko déterminer moi ça vous appelle et puis les balles les zakate chrétien bala chrétien té chrétien ou bala païen ou bala chrétien c'est biblique Bible zol babo apôtre Paul nezol babo abi si une femme chrétienne consent à vivre avec un homme païen elle n'a pas mal agi l'homme qui est païen sera sanctifié par la femme qui est chrétienne vice versa donc si un homme chrétien consent à vivre avec une femme païenne, l'homme chrétien n'a pas mal agi, la femme païenne sera sanctifiée par l'homme qui est chrétien. Donc, les bas les causes zakate, makamukeno, païen, abala païen, net dans l'église moussous. Bon, peut-être tout freinage à Pamba. Biso l'église, la biso va témoin de Jéhovah. Il faut tout bala la biso la biso. Bon, on a l'église, on a passé pour 70, bibal baza 15. Autour ici, ba serre. Kabat babala. Oh, biso ça bato l'église, ya ba yakimba. Ouais, ba vert blanc, ba imana. Obuno biso bala biso na biso église biso ba musée balata bilamba ba sipiki biloni o biso na biso bino boza ba kafir te tika tu balana félicitations na papa Gudura azaka musulman moi si azaka catholique azaka chrétien na mona na télévision na chaîne na bango bazo célébrer moi na bango azaki akomaki licencié moi si azaka chrétien assemblé adorer nzambe na ki chrétien et si les musulmans ayo ko adorer nzambe na ki musulman ozomona bayokana et puis makambo susu pasteur ceux que non bala na za na religion mususu yo limité bande wa brana mystère bango fo bala na bino partout na mokibasi bazaki belé pour na niko tulisa ba serboy bino na bino et puis to kolobela makambo sebelé na kati ya makambo mariage o mama ezali ebele makambo mariage oyo makambo mariage ya to fanda makambo ba dévergement makambo ba polygamie polyandrie c'est compliqué avec ces choses. En tout cas moi quelques questions on a bombaki to mekaka ko simba yango pe et bongo ba mabala à distance oh il y a ba téléphone libala ya distance ya YouTube ezali balade bongo izaki avanda ki Abraham atindi l'étendard le plus ancien qui nous balé la yemboka na mboka Abraham kuna na Irak kuna na mboka na kuna Abraham azaki na terre promise tala ndenge za bo terre promise api Canaan Israël
siko longo les ekende ti na ira kuna eza distance bon Isaac ayibaki eza ko na Facebook beaucoup de mama bale belé d'ailleurs belé salama moi ça na poto tout ça bal et puis okomona balingana pende ya solo ti bakutani pe babalani eza libala cop eza biblique tike ça libala Facebook eza biblique parce que nzambe alobi boy il est bible boy nzambe eza le maître des temps et des circonstances bon yo boy libala Facebook bon moi so kutene na nzela boy banaki wapi pona kalezaki avo bala il faut eba famille à moi si boyo kutene na nzela bokutena matanga état d'âme no yebi ono état d'âme ba Facebook to ebité so ba kufa moi so yo kutene na nzela oyebi état d'âme na tout est sanctifié par la parole par la prière mutu musupe na Facebook ya koza mutu mabe mutu musu kutene na YouTube ya koza pe mutu mabe bon biso ba pasteur to vandia yo pasteur to ba kideso mabe eza mabe mabala bon tant biso ba pasteur ba tindira biso mbongo na poto na YouTube pon mbongo to boya rangote ya onde likam mbongo na boya ngona ozo rangote euti na Facebook pata dini ngana mona déjà na publier nzemu na ngamo boye 12e étoile majeure na publier yango muke moi si mon en France atinenga mbongo mutu mon États-Unis atinenga mbongo na morceau muke kana publier sur na boya na ba na mona ote na ebiote jamais na zumbongo wana ozomon alors il faut tous à la sincère tous à la franc docteur Matik eza kwa mutu azo bote botika kindumba tout ça ndumba na so yo peso 10 000 boya 10 000 frère Weranson yo boya ngo na boya ngo te na uzwa azamo na nzambe azamo sena nzambe 10 000 nani msumise nini so yo nango so fallait le dim papa frère Fali yelanga dim na uzwa action de grâce na uzwa nani msusu na osambe eza frère Ferry cher de poule na uzwa na bondel ponaye baza bana nzambe to mona bango tala au moins na mokilo yo il faut to yeba mama Sara musique ya mokili za pasteur Moïse obi pasteur Moïse na bi mo musique nzambe musique nzambe na musique ya mokili musique ya mokili zaka soko zo finga nzambe ozo adorer Satan wana musique ya mokili mais ba imbela bolingo mutu mususu zo imbela bolingo bon tango na cantique de cantique na cantique de cantique balwa makambo kuna mwazo ba chéri obi ko sana mabele ne ozalwa neti ba jumelle ozotamula lwa ba gazelle et ce qu'elle na yo memanga pembe na tolo na yo pesanga chaleur ya nzoto na yo chaleur ya nzoto no ba misi ba yimba si ba zo na cantique de cantique eza ma bible simbanga na loboko bras dessus na kati ya bible na cantique de cantique yango pe ma mariage tant tout le ba mauvais côté tout le ba bon côté tendresse au tient au sujet qu'est-ce que la tendresse tout le ba plus tendresse nan ba pasteur va ça tendre te ba pasteur biso po nini docteur vous attendre te ngai te casto to image na ba pasteur biso vous attendre te po ani maman Sara qu'est-ce que tendresse bombango télé yo to bandi d'ici ba pasteur autorité na bango bien ba démon ezo ya tina libala alors au nom de Jésus azo na tina libala moi c'est ça au nom de Jésus te moi ça za fololo za flair pas pasteur ba démon na chair na ndako za pasteur te wa Patrick Bendissier c'est ça le problème différence wana bazoe bangote et ba divorce belé et ça man église de réveil à cause ya biloko ba tendresse na ba caresse tendresse ça te pasteur yo mata jeune ya 40 netinga na okota 50 jours pour non célibataire il faut marier en tout cas toi no soana madame kozomona mais o soana madame robetsa pour madame libaku prier à 100 jours atayo moko au bible que no pour des raisons de prier beaucoup kabona mama ce que prier à 100 jours pasteur ça clair pas prier wana o so limite déjà maman ou bien comment bimi sa vérité au comme quand ba retraite montagne mangenge nzamba za na montagne na mangenge te Dieu n'est pas dans la montagne nzamba za na montagne te ko luka ba biloko ndenge wana parce que autorité ko pesa bato suspension zo na suspension tina ndako moi ça za bongo te moi ça ko bengo pasteur te bengo Patrick ndima yo dadi na yo dadi tina ndako dadi pai révérend tina ndako moi ça se bien révérend en tout cas yo pe mama ko bien ga révérend révérend tina ndako ndenge ni
benga chéri bébé pasteur mususu abengi bébé azolinga bonte bakitisi yo te nzambe na ngai bible oyo eza journal te bible oyo ezali livre les écritures inspirées par Dieu soki bato baotanga mabe baexplike bato mabe ekoma problème na quantité de quantité komona Salomon ndenge azo complimenter na adorer c'est la même chose. Il y a l'adoration. Il y a nzambe na bomoi bato basamba nzambe na bomoi te ba adoraka pe bikeko malu bato bana mwasi oza kitoko oza bien to bien pe nzambe bongo oza kitoko oza malamu c'est ça, ce sont les mêmes paroles auto bien nzambe pe ko lobela mwasi. Là c'est l'adoration de l'homme qu'on appelle compliment. Pasteur ko mona ngoli sumuté o no mwasi mo ko ngaba lo ba no aza malamu akukima so akimi ko ko lobate mulimo divorce so akimi aki ko ba li souté net ndeko na biso yo ba koyawa ba koyawa o ba sa ba divorce ba la souté batika la ndengo wana ba vanda o sal divorce benga mwasi o mwasi sa yeko o ba lo essayer et pas passer pétage vanda bongo ba la te yo bili bala copé ça na ya bi yimi korazo betane ba cop ba ser o le ba tula zo créer ba pont ba cop ba te wana zo sesa mutema mabe wana za mutema mabe wana za mutema mabe ngai na ibike no za mwasa batu po mutu mwasa mbongo ngana ko lingisa yo et pas mbalo non o ezo sa mwana za mutema mabe po ba piso $18,000 o moni mbongo ozo krake mbongo oso koya mbongo za tinde ko mosala ba salité ya boy parce que o batela loka bonzambete le pasteur pétage. Docteur Patrick tozaka na kati ya sija mariage vina to vandeli yango lelo ndenge esalamaka mobali te mosusu aza na makoki te mwasi aza na makoki apesa mobali mbongo abala est-ce que eza biblique? Makambo ndenge wana ezali biblique parce que na Bible Abigail azaki na mbongo koleka David Nabal azaki na mbongo kosakana te. Okay. Abigail aya na richesse na ye ya papa na ye. Oui. David azwa ine kozwa Abigail aya na mbongo na ye a investir na masolo na armée ya David. Ti ba continuer na David ti David ayo comme roi. Oko aider mubali aza na mbongo te bo to kita to matanana. Yo sambela kanzambe. Mubali pa sambela kanzambe. Yo pesa offrande, mubali pa pesa offrande. Nzambe ako exaucer ote ako exaucer yo mwasi. So nzambe exaucer yo. Par exemple, ndekuna ko mama ministre azio mama kuma kosana cabinet ya ministre. Mama ko mina mbongo ko miko voyager. Mubali na yo abetsa ba kiker na balabala za mwa kiker mibale. Yo kotika bongo ata soko bika note na zelo musala ko musala po zo mbongo balezaka yo muto contribuer pour mubali avancer pour asanya. Tala. Ba pasteur tote ya malamu makambo ya mariage. Maman mariage tous à la fin, mitu na biso et ça la malamu. Parce que ceux qui moi ça na mon et comment ma wapi mobali faut les kamasi na bon. Et comment ma wapi mobali faut les kamasi na bon. O ebite no David, moi si na liboso ça rappelle mko na yo na Michal. Azaki moi si ya famille présidentielle, moi na roi. Si moi na roi na David na za moko les kamninga. Moi na roi. Et puis que David a balate ba pesa ekuto fele. Ba kabela kai. Au gagné bitu bobeti Goliath au bundi ba pesa mwasi place na pesa d'autre ozomo moi si so na mbongo wana conseil na zo pesa yo soko za na mbongo ozo ndimela étoile ya mobile na yo defisa mbongo pesa yi parce que to kita to matanana yo zaleka ministre ozana mbongo ebele bo sala par exemple ba mandat mbongo na biso ndenge umelaka ba 10 ans mutu na sali 10 ans na mandat yo zela mbali na yo na mbongo kike abulati akokisa $10,000 po aya ko bala yo donc bo sala 10 ans ekobo mama wa mutia mabe et puis olingi mbali wana to olingi libala te so zo croire en étoile mbali oyo bimisa mbongo pesa ye tiena musala tiena ba faire mobala wana zo nselo malembe wana ça n'engage que moi parce que omoni bible zo babu to pesi bino fongola oyo bokangi na se ekangami na likolo ngape na kangi likamoyo obo fongo na se fongo na likolo fongo la tozo eza ko sama sekité na ko zo pe décision moko loka mosé na nzambi loka prophète na nzambi ba fongo la ba pesi biso na fongo likamoko si ça te complique benganga na ko expliquer
Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick, pour l'éclaircissement. Mais nanga pena tuna mutuna o et tuna maramakasi na batu. Ceux qui le lo par exemple moi si na mobali, moi c'est sali kakufi. Babala na moi c'est akufi. Est-ce que mobala koki kozwa leki ya moi si na? C'est biblique. Ah, c'est biblique. Docteur Tika Kakatika, pardon. C'est biblique. Soki, au monde vous en no papa Dieu. Au cas où kufi leki na papa Dieu wa balai. Ah, c'est biblique. Et ça, la Bible. N'a pas ce verset. Tes photos sont versées. En tout cas, tu as versé. Les messieurs Zoya battent pas aux versets bibliques. Ah, docteur. Mais oui, nous avons ça c'est qui à la télévision. Maman, nous avons maîtrisé en bien. Et ça donc, yo koufi, les qui n'ont pas continué libala. Ba continuer libala. Bible biboui. Ce qu'on bali moi si na azan balé qui na kolinga balé qui té robota. Jalousie, rivalité, bombanda na kati ya mutema ya yaya. Mais ceux qui ont yaya moi si na yo akufi, nde okobala leki. Eza na Bible. Donc so pe ndenge mo yaya pa kufi leki pe. Mais oui, na Bible pe to mona bana ya Jida. Bazaki 4. Sheila ona bazaki 4. Mwana liboso abalaka mwasi comme ni Tamar. Mwana liboso akufi. Mwana mobali aliboso akufi. Papa Ojida ayekozwa mwana mibale. Ayeko lubana ye bala mwana mwasi oyo. Lokwa zaki mwasi ya nayo. Azwaki faute zaki no mobali abane ko verser libana na mabele. Ndi nzambe abomaki. Parce que zaki no soko boti na mwasi wana bana. Bana bakozala ya yote. Bakozala ya na oyo akufi. C'était ça le problème. Donc maman libale zali très complexe na ba sujet oyo. Yamo batobeli bazo comprendre. Donc ezanenge mo pe na mobali pe so mobali mobali no akufi ko besoin ya na e. Te yo mwasi nete. Ah, un docteur. Oh, zala te. So net ngai na bali. Yo boya neni. Lo oyo ya écouter mbali. Atuka wana loi nezara cité. Te ezala susté de ya biso nezo zala. Ya bino nezali. Donc debeza makati to. Ya bino nezali. En tout cas bande konanga bozota la biso débat oyo aussi la te. Bokota bokende ko fouiller verset nini oyo ekomami ke soki mwasi akufi mobala kozwa leki ya mwasi na to ya mwasi na ye. Mais pona ni yo zo boya ke soki yo kufi na luki ya na yo. Te wana zati. Ah! Wana te. Wana te. Wana te. Wana te. Donc c'est un peu ça. Maman mariage c'est belé. Docteur, oui vi que petit batu. Non, peut ça mon verset. Est-ce que batu de baza ba o se pété ala ba commentaire. Ndeni na tour na yo lo bake wana te. Ya bi yo moi c'est comme comme na posa ndenge no sunga na kufi. Ndeblo ka basi moi ça job. Moi ça job, ça job kufa. Finga nzambe kufa. Po yatika ni po job ya perda kinyo sote. Job yatika na mama pango. Siko yoti na mbali finga nzambe akufa po anini po moi ça nzane ba projet nini, n'intention nini. Et puis po na nini basi. Bande ko basi na comprendre raté. Eza mariage. Beaucoup fata nzela mo ko za bien. Au moins moi si azam mbali yoka moi si. Papa na boité. Au moins une famille na biloko ba Congo baza compliqué. Ce que Léonette qui no ozate. Au moins tu le pango na Gombe wana. Le pango na ma campagne. Au moins tu no ba famille no ba ko menacer. Na ndenge mabete, na libite no kende. Mais testament pour nini basi ba ko souhaiter ka mibali ba kende avant. Oko baté no songa na ke avant. Oko ba lek na ngate. Ah non ko baté. Mais oui, oko souhaiter il faut lek na nga songa na zate. Il faut ba lek na nga pour bana. Lek na nga protéger bango. Pour moi si msusu akoyi ba valer abana te. Pour nika ki no ko souhaiter liwa mbali. Kasi ceux qui payent pas confi, il faut na ya na yo po ya na ko protéger bana. Ya c'est bala ki déjà moi c'est msusu. L'équipe pas bali mbali msusu. Oui, comme problème msusu. L'équipe pas bali. En tout cas émission docteur et baby na ngoka awa. Omoni awa e yindi na ba commentaire que bato ba yo kate o senga to zonga to lobela kaka sujet moko o. Bon mais ça sur to zonga sima na émission msusu pour que to lobela kaka sujet o. Bon mais ça to banda na sujet émission msusu. Docteur. Oui que bookinga mapeka tonga to continuer na rapport sexuel mais trop continuer te. Ils allaient rater docteur.
C'est ça la Bible. La loi est dure, mais ça reste toujours la loi. La loi à côté la loi est dure, mais ça reste toujours la loi. Donc c'est que bateau baloba libala ya Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Nde baloba ke mobala ko bala base beleza eza autorisé. Mais likamu moko boye mambwana mamba polygamie na kolinga ndo to le yango aussi ban émission. To lo belango na c'est un rapport sexuel voilà. Pour sango. Problème sur ezali problème ya Europe. Europe oyo akoma nyama. Europe eza phénicienne. Bino to vendre en Europe. Historique Europe. Au nom l'Europe c'est le pays des femmes. Mais ce n'est pas la Bible. La Bible dit femmes soyez soumises, mari aimez vos femmes. Europe eza phénicienne. Akende ko bala Zeus et abonga maka taureau. Akende ke malé dans l'océan komaka nyama zinda limwa. Et eza na force moko mabe maléfique. Bato avant en Europe, yo ozaki non Afrique awa, okende en Europe, okoma na culture na mentalité na bango pona nini. Et to so la pe makambo ya les mariages, il faut notifier les mariages en Europe. Basi, Nami Bali, comment ça évolue en Europe, comment ba yo kanakate. Au moins, c'est bien que c'est mbal, ba yo kanate. Et ça, le comportement de l'Europe. Au moins, la commune a changé le comportement de l'Europe. Des divorces en Europe. Phénomène femme seule. Phénomène femme seule. Avec Wi-Fi. Avec Wi-Fi. Donc, pourquoi femme seule? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Je pense que non. L'émission Lélo, je pense que non. J'ai un peu répondu. Et tout qui mariage, les combats des mariages. Merci beaucoup, docteur Patrick Léo Tosuki Awa, parce que le combat des mariages ici, il était non tout simbi par rapport sexualité. Tolanda y pasteur Denis Le Sabaki qui Nzambe à la kisabiso nini au sala amour te. Donc amour nyosto total na ba film pornographie photo pratiquée. Nzambe la kisati nini? Nzambe la kisama amour dans la Bible. Ah, on a prochainement. Oh, comme Dieu c'est dans la Bible. Nzambe la kisama amour dans la Bible. Muko na ebisa que non maman internet balobela na Bible mais ba comment internet était? Na pesa bino ba verset dans Apocalypse. Ba biboy, ba deux témoins au ba ko sauver. Bana Israël ba ko pesa message que non Christ bobumaki wana. Ezaki Jésus-Christ a solo. Des témoins ba boma bango na montagne ba boma Jésus-Christ. Bibe mena bango ela la 3 jours na mabele, ba tons ba monango et puis ba ozala ressusciter ba matana likolo. Donc ba matana likolo ba bi sangwana. Et ko ba na mukimo au même moment, na même minute. Et là on dit négocier que non ba réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que Bible fait le ba non réseaux sociaux internet? Batu mususu ba Bible te bazana connaissance bozino ma Bible te. Na to kabonaka donc c'est que Nzamba la kisa pendeni no ko coucher na moi. Nzamba la kisa mamunyoso tu na opesa na Bible. Bongo ta nzamba kele moi sa mbala abiki no multipliez-vous. Yo ka c'est intelligence on a multipliez-vous. Po babiki no comme tant basaki lisum ba ko se découvrir que no basaki nu. Mais basaki na babilamba ou bien basaki na bilamba te basaki pe ka toujours ni. Mais neni ba yeba parce que ba o kansa que non mobile na moi si ba koyaka tant basali rapport sexuel nzambe boy bango te. Nzambe pambola bango déjà avant bi soyez fécond multiplier ba ko se multiplier ndenge nini. Siko ndenge za ba nyama batangisa bango ba yeba ka ndenge nini que non déjà moi ça au sala boy mobile au sala boy. Au moins non so so mbala zo landa moi ça ay bi ndenge no position. So so mbala azola na moi ya moi pas ça la fière caprice sur la fière wana ba ikola une école ni nzambe a prévoir makamu nyonso il suffit autant la Bible et puis on comprendre yango tokoloba makamu nyonso na kati ya Bible on va donner des versets bibliques. Merci docteur Patrick neto suksi benda émission la biso de l'eau bo c'est la soulobi ba question la famille Boko mamituna s'il vous plaît numéro nangeza wana boko mela docteur Patrick te a préparer ngo boko melanga mituna na ba commentaire na privé botuna mituna surtout ngeloko ebominga kao na kufi papa de gwa azule kidanga te boko mabokende ko sala ba recherche la famille to ya ko si ça likamba combat de mariage docteur Patrick to komi na suka na ebité message nini oyo ko pesa na bana nzambe to liloba suka. Non, naza un message ya kopesa banka que non basimba kondima. Amen. Babate ya libala. OK. Libala ezelo mo malamu, ezelo mo esengo, et ça va bien.
so za malamu na mwasi no makambo ekende liboso so ko maltraiter mwasi na yo ozwa ki tango azaki jeune fille azaki toko chérie je serai avec toi o comme ko maltraiter yo comme onyokola ye e oza malamu te bo mibali bolinga basi na bino basi boza la soumise o batela libala komona te no parce que internet lo ba mingi bato poto ne mutu batala biso mingi bato kisasa moi quelque bato n'intérêt bato mke alors batela libala. Merci beaucoup, Dr Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Partagez cette émission. Toputana bino lobby na continuité à les combats de mariage. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.